sur www.telobelafi.com. Telobelafi.com et ça on a pour nabino pour nous passer une information. Na ebi que lelo bongoni nga tsu na vie na nga on benga l'invité le plus demandé quand la machine de guerre. Tu vas voir la solo minga sur la table benga ngai depuis semaine passée mais na qui na moi déplacement lelo ko na sur moi temps vite fait et on est na mona e na ko posa na e. Pour ya lobaki abandonner kakaka pas na biso. Donc, il y a des gens qui ont respectivement le banae, azava l'homme de parole. Sans plus tarder, je vais papi gen, la bandana yo, mbote siko zali, na bo sanité maman Karine Tchomba, na Bruxelles, na beso mbote. Vient na Vincent Mobilanzila, na beso mbote siko zali, Rich Bilon dans la Sainte Lomone, Jacques Lungu, na beso mbote siko zali, Jansi Maya si force à Italia, na beso mbote siko zali, na bo sanité Fernando Finda Angola, après ce mbote, ba bonne année, ba joyeux Noël, ba tout, ba lingarato le bela vie, ba bonne année c'est aux alliés, nous avons battu la biso, nous avons que de avant 2018, na kimia nyoso, bana bima, après ce mbote, bima nouvelle alliance, apôtre Tito Bolia, après ce mbote c'est aux alliés. Ok, quand la machine de guerre, bonne santé. Ah, petit dans la crédit, santé zara pépélé, tout le vie, santé zara pépélé, petit dans la crédit, n'a pas bien, mais n'a luka kioti, n'a luka n'a benga boy, n'a luka aux en Bruxelles, n'a mais nous au sol la cananga il moko yebsinga qui Bruxelles, n'a zo mona hôtel, aucun Bruxelles solo. Oui, la cananga Bruxelles, en tout cas, merci Vanvier, oui, mais ça m'a manqué, ils ont vite fait. Na profiter pe na pesa ya Vincent Mobilanzi la vie na Vincent Mobilanzi na mama Karine ba mtu abenga ngai na beta moto ba mona kaka ndenge zala kaka ba senga to mona na yango na kena passer moi 2 jours kuna na Bruxelles quoi. Ah ngapi na pesa ba ngo penza mbote ya trop Makarine Chomba mbote ya trop Vincent Mobilanzi la Vincent Mobilanzi la mbote ya trop et puis ebu molamu pona yo na bana nyoso na palais 2018 oyo etambola bien pona yo oyo tout ezaki bloqué eza ya kopanza quoi. Amen. Petit papi gen. Petit nanga papi gen pas yo zali petit nanga papi gen na bossa na radio. Les meneurs de jeu parce que na yebisa ki OK na kozala toujours na radio na yo na émission na yo parce que ngana ngaka ba émission te de lolobi kuna tout ça parce que ba tu ya vérité pesa ba za pesa te. Donc c'est ça na lobaki na ko lokwa bino bo moningai bo rechercher nga bo kangi ngai papi gen na ozaka na bino yango mona lukaki tedi petit na ngai oyo ayi ku lokota ngai petit yo za makasi olokoti machine de nga na bimaka na ba biloko te mais siko pesi ngai posa ya koloba po na lobela mboka na ngai parce que na kama kolobela ti ngai naza musicien te naza polopolo te mais na olobela likambo ya mboka na ngai oyo ngai natanisaki makila mpo nango c'est ça moni yango nalukaki yo ok naloba natana mingi koloba te mpo na bino bana kine bana Congo mobimba Zaïre bana Zaïre mobimba nani nakoloba te ndenge nalobaki nakoloba lisusu te parce que nabelelaki ba maman nabelelaki bino nayebisaki bino mais lelo oyo na lingi naloba pendant les 31 message na ngai eza pendant les 31 te dit oui message na ngai eza s'il te plaît c'est bon ouais merci ouais. Message na ngai eza pendant les 31 en tout cas oyo babengi Zaïwa oyo babengi mwana ya Congo oyo azali solo mwana ya Congo oyo ayebi ke Congo za ya ye oyo ayebi ke mutolo na ye kundama na Congo oyo ayebi ke vie na ye eza na Congo oyo ayebi ke makila na ye eza ya Congo le 31 message na machine na mona ebisabino eza message ya le 31 na rappeler bino ba distraire bino te te dit nandanga bien ba distraire bino te bana Congo s'il vous plaît tala passe côté ba distraire bino te ba paya ba ko mona la biso te di Rwanda ko tikala ko mona la biso mokolo moko te
tokozala di biso bato qui premier biso bato bazali kobanga biso batoyo vraiment bamboka nyonso ya Afrique ezo koboire epa na biso tozopesa bango biloko ya kolia bazozwa mbongo Sénégal akomi epa na biso bazozwa mbongo bazoboire epa na biso tozoliesa bango ndenge bazoliesa biso awa na poto na baofrand biso tozoliesa bato mpe na mboka na biso lelo oyo biso tokomi kozela nga machine nalandi tedi avant na continuer bien nalandaki documentaire moko nayebi te soki bino bacongolais bozolanda bakongolais bakomi kozela mbongo ki na famille na bango oyo bata na bamboka étranger na Western Union nalandi yango bato bazolala na Western Union na banda 5 heures. Est-ce que Congolais penza bino bondimi eloko penza vraiment bondimi eloko s'il te plaît bondimi eloko penza que ba famille na yo za na poto est-ce que yo lokota mbongo na poto ou bien za na Angola o lokota mbongo na Angola ou bien za na Afrique du Sud o lokota mbongo na Afrique du Sud ou bien na Canada ou bien les États-Unis na kato eza kenini boti na mbongo bato na kisasa ba fani na agence balai na agence ba ke kola na agence bakangi ba place donc pour ça na nyango na documentaire balakisa on a Kinshasa bakei na agence bakei kokanga place pour que azwa mbongo ya kosala en fait wana na le point wana tokomi na niveau nini bana kini bana katanga bana ya Luabu bana ya Bushimai bana Boma bana Équateur bana Bandaka vraiment bana Inongo vraiment est-ce que vraiment ya solo niveau ni to combien botana niveau wana pesa eloka na osenga bino botana niveau wana alors yango nazo rappeler bino na zongi message na ngai ona ye lelo pona pesa bino eza message il y a le 31 message le 31 ezali message oyo nazopesa bino bamama batata bana bakoko mboka nyonso to bobima bobanga eloko te badistre bino te bakosa bino te Kabila azwaka munduki abeta na kati na bino basango babimi botika binzambi oyo bozolanda eza kodistraire bino passer wana oyo bino bozolanda na bagroupe de réveil soi-disant baza passer ensemble na groupe de réveil bolanda ngai bien respect que je dois toute mosali ya nzambe oyo aza asimbi bible azotombola lokumu ya nzambe mais mboka ezokufa kamata bakambi no nyonso ozokambi bamama wana bamibali wana bimisa bango na balabala tala sango asali ekole sango azosalisa babola asali église mais andimi abima na bana mboka bamoni ke mboka ezotambola mabe monseigneur mosengo alobi biso tobima bobima na bino nyonso le 31 mboka etikala ville bokanga baporte Kabila pesa ordre na barwande babeta bino masasi Kabila pesa ordre bokomona kaka lisasi okolela na kati na bino soko bosali tambo nga machine na yebisi bino lisasi oyo okolela na kati na bino boum bokomona 10 minutes te aéroport na bino kozala plein na bavion nanu bomoni te bokomona bapaya bamilitaire ya modèle bokomona ndenge sécurité ya bino kozala bokomona baokanga bato nyonso wana Kabila azosala maquillage azose maquille pour asaka na esprit na bino parce que bango bazoloba ke bon bakotaki na guerre Kabila abundaki guerre te Kabila mundu ngene na banani Rwanda ebunda na biso esala 3 jours Rwanda ube Tanzanie omoni mabe ya bakonzi na biso mote ya mabe ba congolais bolobi biso to tika armée o ezaki armée de fort o bazo banga na monde mobimba
armée ya Mobutu bazo banga yango partout Afrique mobile lelo biso na poto awa ba mindele bazo lobango ba na biso bazo loba ba sénégalais ba maliens bato tozo solola na bato o baza ba soda bazo lobango hein bazo loba mais armée wana ezaki fort comment Kabila yaki na bato mikusa à côté kaka pona kondima armée très disciplinaire kondimaki lelo Kabila azo loba biso abundaki avant y a lâché mouvement atika il faut massager bêta et puis les qui a Kabila zoba bango babundaki bakotaki na guerre avant batika il faut guerre bango bakokufa na massage maloba Kabila zoba na lekile message na tindeli bino boyoka yango déjà ya le bino kola kotaki na guerre akokufa akotika pouvoir na guerre kasi bino bozali kuna bobio biso tokobunda te tokobima te bozo banga mais ce que vous bangi, kokufa Kabila bumabino, kasimboke keiti. Bozala kawana bino, oh, nzamba di, bocha IDPS apa. Ngai IDPS, message on a eu ça bino. IDPS, moi je compte pas partir à IDPS. Les a parti corrompu. Moi, quand ngai kanga la machine de guerre, les a parti corrompu. Baola ndo kanga machine de guerre, baola ndo partout dans le monde. Nazolo ba solo bolanda te IDPS a koyela bino ba journée mort mais IDPS a mbongo azani oni ni mutu na simana ye mbongo bafutaka ba ministre ya IDPS mbongo yo bafutaka IDPS atilisaka kuna au soka ngwa e utaka na poto so e utaka na poto IDPS a zo pouvoir so e utaka na poto mukolo IDPS mbe mine ba kunda na poto te soki IDPS, bola nanga bien. IDPS, mukolo IDPS, ce quoi, azalaki ke azana soutien na ONU. Mende bembe ya ye, kasi bo fongola mi soutien. Yango mo na sabino ke non, IDPS zo bomanga, ezo bomanga. Nazana posa kuna te. Donc au moni ke na lingi ko ba mingi te, donc message na ngai présent ko mbota la kin, bana kin, tala kin ndenge zo pola. Tala kin ndenge zo ko izo zinda. Tala kini ndenge zo zinda tala salite na kata kini bino bokasike mundela koya mundele alongwa awa akino bundela bino na mboka kuna po bino zo pouvoir mundele posa mundele zani bino moko bobima bosa l'action mundela yi vous comprenez mundela koya ko bundela bino te ba voisin na bino ba ko bundela Angola ko bundela bino te ko moko ko bundela bino te mutu moko ko bundela bino te bino moko fo bunda Nakacho Mombri, c'est comme Madame Niki, on a une ambassadrice, on a une. Et tant que yaki, attaque non mo yeba ki yaki. Oh, ça le loko, mutu mo yeba ni. Amananga. Et dans zongi na be donc. Na ko zonga ba yebite, na ko kota ba yebite, après ba comme na masolo à côté de la coin. Et loko na boutique. Vie à côté de na balabala, ko lobaka n'importe quoi o yebite yangote. Soki ezalaki na bamboka bandibu oyo boza na bango wana mama wana mokolo ayaki bango baza na aéroport basali baaction mama wana tuni nini balobeli bazoloba boye bayebi ke mboka wana bato wana bazosouffrir bino boyebaki eloko moko te yake ya ayoki kuna yake ya zongi na ye abi mais bato baza na poto bazomanifeste mais kuna eloko kutu eza te. C'est ça le problème. Ngai na ye ni kema koyebisa bino le 31 bopima mama mwana bopima le 31 mboka ezo zinda muto yo kotela bino pa bundela bino azalité bino moko nde boko bunda bino moko nde boko longola tous les salités dans la mboka na bino eza bino moko ba kinwa peza vraiment ba katange vraiment bokende ki asili pona nini pona Rwanda pona Mobutu apesi ba Rwanda place na nini Bostomboki, bon lelo peza ba Rwandais peza ba kolongola peza di chikapa ya masamba o ezaki na diamant lelo chikapa ya diamant boza wapi Kinshasa komi na ba moto zo koluka diamant na chikapa moto zo koluka diamant na oh petit na ngati mais to komi na ba moto to kena ba moto wapi chinois zo beta non chinois zo beta mwana mboka na bambeli biso na bamboko biso to toucher français te ou toucher français mais au monde eloko yo tala au monde eloko ezana yo hein ou toucher français ah wana mboko ya tata na mama
yo moko mona to touchaka bango te ezaka biso na biso nde français tatana maboko touché te mais comment bako toucher congolais zaïrois bana chinois kamukuse boye miso etengama azoko nyata penza na bambeli di et puis bakonzi bakangi susu kaka ye wana mwana mboka batie na prison mais toujours que na moteur mabeti na niveau nini na moteur mabeti toujours que na ngo bande kona ngai niveau nini tukokoma wapi soko bomeke ko bima te ata batie mokonzi mosusu distraction aux arrêts excusez-moi administration aux arrêts parce que ce que bino botombo ki bobimi yeba ke mokonzi wa kokota administration aux arrêts bakotanga ka moto bakoyeba ka moto abimi na mbongo poni ya leta di mboka nini moto akozala azaki locataire ba nommé lelo asali 1 mois a commis na 2 parcelles a commis na 3 voitures. Yango salaire yango toyebi salaire ya premier ministre eza 6 000 € awa na poto mbongo nyonso bafutaka bato eza concernant mbongo ya mboka na ye 6 000 na yo kuna ya mbongo franga congolais esomba Mercedes oyo ya 80 000 ya Jeep mitano 4 parcelles na 1 mois mais bozolokota oni ba député et là, on est dans le Parlement. Le respect, je vous dois. Et là, on est dans le Parlement. Basoda, Bozo Bima, Basoda le 31. Ce que vous avez Basoda solo, Botika civil à Bima. Botika civil à Tambola. Botala, Soda Nini à Kobeta civil Massas. Ce cas au Rwandais, Bowela Rwandais, Bozaba Zaïwa, Wela Rwandais na maboko. Kanga Rwandais, ce cas nani Ugandais, Kanga ye na maboko. Betaye. Bakuluna, bino bakuluna oyo, yango kuluna ngo ya Kinshasa ngo ezaka pona ba pauvre ka ba bandeko na bino. Bandako ya ba Rwandais boyebi, bandako ba paya boyebi, bandako ya ba punjo bazoyibaka ba mbongo boyebi, bokoko na kuluna yango te. Kaka baninga na yo bozovana bango na Selemba, baninga na bozovana bango na Masina, baninga na bozovana bango na nini oyo, nde yango wana bozosala biloko wana. C'est ça le problème? C'est pas ça. C'est pas ça. Yango wana biloko na tina message na bino, na tina message pa na bino, na kati na mboka que le 31 botambola bobima bino nyonso ba mama bobima na ndako botambola bino nyonso ba mama. Voilà, on est là kangala topé au moké kangala tuka ngala loko lo baté na yo pesa ka miko ningo yipse biso o mandule ka pa na biso message bana kini ba koyo kango bana kini ba koyo kango na ebité to comme so ko chité na biso kuna message na lingi na lo ba moké na mekana ko tombola famille Mboyo na Bruxelles. Moi, je suis famille wana dédicace. Voilà. Libanga. Acha ma vote, avec la acha. Famille Mboyo. Petit sœur, na kati à Bruxelles. Mbote ya trop, bisous ya trop. Na pesi bino bana boma, na pesi bino mbote ya trop, bana kinpe ya trop. Na bo sanité OK na tombo la penza bana château rouge. Est-ce que Gaïta Sandouk bazala? Ah, est-ce que Gaïta Sandouk azali? Meli bonne année. Ah, mbote ya trop bino nyonso tout. Ba mama nyonso bazaki ba mama ya Gambela nyonso bazana château rouge lelo oyo bazana château rouge ba mama bino pe awa. Bana château rouge nyonso na beleli bino awa le 31 biso nyonso tout droit direction ambassadeur ya bino ikuna ya muyibi azali awa. Tozana marche biso tout. Bana France, bana Belgique, ba combattant Belgique, boza debout. Ba combattant ya Canada, debout. Ba combattant ya États-Unis, debout. Le 31 toujours yo kamela. Parce que nous avons préparé qui, selon Gaïté dit, nous avons préparé qui, si le problème est qui malamu te, biso ba soldats nyonso tozana kati na poto awa, na bamboka nyonso différent.
na ba petit na biso ba combattant nyonso to sangana lancer message to kuta na place moko to yeba to koma mikanda na ba kunji na biso biso to zo avion biso moko to kende ko kitana kati aéroport ya Kinshasa to kita Kabila na bato ne ba bomba biso na aéroport. C'est ça mission na ngai na zana ngokangala yango wana. Atterrissage forcé au bossa. Atterrissage forcé. Au bossa ni Tyson en Suisse na Berne. Non. Tyson en Suisse. C'est Tyson en Suisse. Ranger. Bisous à trop. Et puis champion. Était un champion. Bisous à trop. Bana tout à Benghazi. Boza ibele moyen atanga ba kombo na binezate. Bisous à trop. Et puis na pesi mbote mususu na famille na ngai moko. Moi, je suis Daïda Kangara, Nangola, machine de guerre, les petites machines. Bisous à tous. La petite famille, bisous à tous. Sylvie Kangara, Johnny Kangara, Francis Kangara, Côté Kangara, Ino Kangara, Gracia Kangara, Marceline Kangara, bisous à tous. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci Kangala, machine de guerre. En tout cas, merci. Ngabe na votre moi staff ngalizaka Belinda Ngonge ya poeza Willing Ngoy na Milus. Belinda Ngonge ya poeza Willing Ngoy na Milus. Na pesi mbote siko ali ba bonne année, ba joyeux Noël. Na bossa suscité na petit Brice Blachard, petit frère ya maman Bijou Karine Chomba. Na pesi mbote siko ali. Na bossa suscité CCT Koko Tingila na bossa na pesi mbote Sobolai. Bonne année, Alpha Karamba, mon oncle, bonne année, si vous allez, joyeux Noël. Donc, on a clôturé, Pesa, et vous moulamo, on a clôturé la bataille, on a oublié Sambote, la bossanité, vraiment, petit langaï, Pesa, Bilele, petit Bilele, bisous à trop, petit langaï, Yondo Sara, Pesa Kangala Zara, sap sur sap. Donc, le colo est tendi. Petit nanga bilele ya trop, nzamba batela yo, après so se belé, après ça sous maye le belé pour que au tombe à makwa. Donc, bisous ya trop, ndako na yo nzamba, o nyoso kangamaki, abuki yango na jo autorité, na puissance ya nzambe, o ezangaki ba pesa yango. Merci. Voilà, venanga Chil Mwanzita, na peso mbote sikozali, na Belgique, na peso mbote. La possible bâtiment sur la te dimo la mbote ba minanga tout ba bonne année ba prospérité makambo tout ya malamu ba tout ba linga te dimo la possible la mbote tout de belle vie vos zapété toujours connecté vos adicité donc abonnez-vous massivement tout le belle vie mire gen na Canada la personne mbote vient na ngai kai gen États-Unis yaya en tout cas merci félicitations mon grand frère à suivre bye.